téléspectatrices de MC Pro TV, toza na esengo ya koyamba bino lisusu ya kosolana ya koprésenter bino lisusu ba œuvre ya oyo salima na mboka na biso. Et depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi, son excellence, na tête ya pays, ba activité ebele ezo salema et tozomona ndenge mboka ezo changer. Et il y a des artisans ya musala wana oyo bazo accompagner président na musala ya zo sala. Ba artisan baza ebele l'autre solana artisan moko o azali maître Liévin Bola azali moko ya ba congolais oyo bazo sunga président na misala na ye a créé fondation le loto zo solola nyonso asi asali na fondation na oyo azo continuer ko sala. Maître Liévin, bonjour. Bonjour, c'est journaliste. Maître Liévin to sepeli ko yamba yo lelo awa na mabele na biso ya Congo central toyebi ko tambola mingi mais lelo o lakisi minduki côté oyo na cadre ya fondation na yo. Est-ce que toko yeba déjà côté outil misalo yo sala mais surtout na niveau ya Lukaya na Kisanta? Bon, merci beaucoup na question na ezana mutuya. Fondation Maître Liévin Bola ezali fondation oyo esalemi pona ko accompagner chef de l'État. Ils ont une vision makasi accompagner chef de l'État pour tellement chef de l'État a un objectif ka moko peuple d'abord. On a deux objectifs peuple d'abord. Alors peuple d'abord il ngelo baba zora pouvoir na peuple. Alors il faut koyeba ko reconnaître ka peuple wana balingi nini. On omoni to sali oyo président Kabila zaka journée de base. La journée de base yango to créer eloko abengi fondation. Na se oyo tozali babengi base to sala kamisala oyo président alingi ko sala menano a comité to bandela ye oyo misala ya miki. Pour président ko ya kate oyo na ina fédération président ko ya tai aina terrasse ya mbanzango. Non, biso ba toza sur place nde to sala la président misala wana. Ou bien to lukaka ko soumettre ka to rappela ka président musala wana. C'est ça le rôle oyo fondation et créamai pour na kotia président main forte na musika na sur place mon na mutu aiba kozwa responsabilité na place ya zali pour bongisa mboka. Et misala wana obandaki yango déjà ozo continuer yango musala moko makasi pe uti ko salema na Kisantu oyo sala ki o fondation Maître Liévin Bola sali okoki ko sala biso mo résumé ya misala oyo fondation uti sala na Kisantu. Bon, fondation esali kamoko tellement ezali ya bana IDPS otozali to monaki ezaka te qu'il faut président Fatia sala kanyoso. Alors, na quoi peut benga fondation comme fondation les fascistes ou les petits fachis. Mais je serais un peu flatteur na boui na sali ka fondation Maître Liévin Bola mais na accompagner. Alors ngelo banini na reconnaître la vision en chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi, le doyen Yaba fédéraux. 37 ans du pouvoir, 37 ans de lutte, pardon, Azaiki na vie moko sociale ya passi. Obate belé baleka, ngaju na leka kimbali mbala liboso, akamisa inga na ozele na réunion, ba mara permanence, habité yana na ndaku na ngai. Naki na mona ki c'était une bicoque. Yemoka benga ngo bicoque. Le président Tadé à Katara Kabenga Abenga atelier. Alors, l'incolo que tant la zone qui moutou normal étant que chef du parti, un parti au pouvoir, à cause d'une condition. Alors, il fallait nous à disposition au nom de la parti. La zone qui j'avais échangé avec le président du parti, le président national AI Jean-Marc Kabound, de Solinaye, il m'a donné le feu vert. Nazongi l'autre Olobaboué n'a pas si président sans carte ndakwa des chambres salon na équipé na bakiti na sombelier TV na sombelier mbeto donc na pesi ndaku na biloko et puis je vais c'est moi na zu charge même ya loyer wana na lofuta donc il y a kotika kananda tout ça donc alongo na bikoko mito toloba sans carte asu na bikoko te mais remise en haut par comme je ne suis pas la hiérarchie du parti, comme nous sommes membre parti, tout dans le respect de la hiérarchie de la parti, il fallait que ce soit le président et donc secrétaire général Augustin
Kabuya comme azoya mission moko awa inauguration ya bureau na opesa fondation opesa na Matadi fédération Matadi nde aosala moi stop ou stopper mon muki wana quelques minutes pour asala remise ya clé ya ndaku au topesi les doyens ya Cataract. Mais eza pe na espace moko boye oyo fondation pe octroyer na partie ya Kisanto. Oui, tout ça zakaka pour na soutien chef de l'État pour combattants même balingi bazala calme pour réfléchir bien pour l'intérêt ya mboka oyo président Jama Kabunda salaki journée il y a des bases alors on a préféré qui na sala bon espace oyo base ba combattant ba onoki l'exatant et TV na bango balandaka ba acte balanda ba œuvre président na bango Félix Chilombo c'est que dia sala donc ba mona na TV nazali bango espace moko après rivière ya Inkisi na ju espace wana na pesi jambongo na signaki ba combattant bon moi na image ba combattant ba genda kota la place na bango ba sepela qui étaient très contents dans peu de temps nazo ko aménager ngo ba comme siège ba combattant iwana nyonso ezali ba œuvre ya fondation maître Liévin Bola et soki na Kisanto te maître continuer ki ba œuvre leka ki na Mbanza Ngungu comité na Matadi tongi toyeba maître Liévin voit en tant que responsable ya fondation na Matadi pe ba action moko esalamaki kuna. Oui, na Matadi fondation tolingi souhaiter makambo ezalaka oyo ezalaka ono Mama Songolo Sungangai o ya Songolo Sungangai te. C'est-à-dire que avec le président tolingi munisa sa musala na place azali. Na Matadi baka ezo ebele so boke na hôpital général ya Kiamvu na date le 4 novembre tobimisaki ba maman na ba hôpitaux et puis na basi musu babota na ba césarienne ba na ba problème ba senga ki secours pa na biso tobimisi ba maman ebele bako vérifier le 4 novembre na hôpital général ya Kiamvu. Fondation Maître Liévin Bola et Msaki ba maman dans l'hôpital. Il y a même commenté, il y a des médecins et directeurs, il y a qui en il y a remercié qui chef de l'État na billet à Bisso Fondation Maître Liévin Bola. À part ça, tous allés préparer inauguration, remise il y a bureau officiel pour faire que ndakuna yo, ndakuna onanu. Alors remise il y a bureau na ville au bureau fédération na Matadi na cité tout en ville eza bureau très luxueux bon mon na image eza na ville na 24-15 na rond-point eza bureau moko avec moquette rouge des télé donc un bijou bureau digne d'un parti au pouvoir il y a un moni cadeau to pesa et puis le cadeau et kozala honoré par mokonzi na biso ya parti c'était général Augustin Kabuya mutako roza clé pour appeler na président fédéral pour banda musala confortablement. Président, nous avons aussi une préoccupation fondation ezali structure moro sociale est-ce que nous pouvons comme ezali na IDPS est-ce que ba action na yozo s'orienter vers batu IDPS ou bien même ba non membre IDPS bazo bénéficier na ba action ya fondation eza système moko boye association ezali à caractère social ba œuvre tout ça là tout ça on pona mutu nyonso tout pona te mais vision na biso primordial c'est soutenir le chef de l'État président Félix Tshisekedi quoi accompagner mais tellement naza mwana ndaku il faut na bongisa ndaku na ngai yango moni nazali parce que chacun de nous a une tendance donc on a une tendance na ngai ezali cacheté ezali tendance na membre ya IDPS alors na moni na condition il faut na soutenir parti nanga et puis na ça déjà mingi ba événement belé ba organiser belé chaque autorité ce qui a parti événement mingi ngam na quantité organisation dans l'ombre. Mais en créant maintenant la fondation, je dois maintenant signaler bah œuvre on a sali mingi déjà on a parti et puis je suis toujours avec des fédéraux en bon terme, bah on doit accompagner pour la réussite la mission à fondation. La preuve en est que vous voyez que je suis accompagné à minute on a Cataract, nous accompagné na président fédéral à Cataract.
Donc, ce sont nos chefs, ceux qui n'ont pas belé, qui chef à terre. Il faut bazala pour tout cela. On appelle ça bangonini. La preuve est que yep na pesa qui est bureau, garantie locative, na ba chantier ba kiti ya bureau, ba meuble, na ba ordinateur déjà pour na bureau à Cataract. Et quelqu'un inauguration incessamment. Et puis comme le président de la fondation Tcholobango, toza bisomoko te awa mutu bomoni na droite azalinde mokonzi awa na Cataract, c'est ainsi que fondation Bola respectueuse, il y a ba norme à parti, puisque dans les partis c'est la discipline. Yaki d'abord ko solo la kozwa permission ou autorisation président ya parti awa président fédéral ya parti ou peza pembeni na nga na droite awa Tade Mbundu président outiko yamba fondation. C'est pas la première fois fondation c'est le cas awa. Comment avez-vous apprécié ba action fondation Salaki awa? Nabanza batu balandanga mingi na télévision to na radio na lobaka mingi mosapi moko esokolaka elongi te et puis vision politique esengeli to changer yango. Je crois que fondation Bola comprendre yango. Président de la République aza na batache moko spécifique oyo asalaka, mais biso population place nyonso yo ozali biso nde fallait sengeli to accompagner vision. C'est-à-dire le président de la République c'est la vision. Siko na vision wana moko na biso il faut luka moi couloir. Voilà que la fondation Bola ya luki couloir et sika ya kolekela. Sans mâcher les mots, je voudrais donc dire que Fédération Nangai à Cataract, Nangai Moko, nous avons apprécié avec succès œuvre Wananyonso et nous l'avons encouragé. Nous prions beaucoup pour lui, pour à continuer œuvre Wana. Parce que Azali Kosala exactement ce que le président veut. Le peuple d'abord. Pangaï, mais d'abord les autres. C'est ça la vision actuelle. C'est-à-dire tout ce que nous allons faire, tous les actes que nous devons poser, nous posons d'abord envers les autres. C'est comme ça que la fondation, réfléchir. En fait, fondation est s'adresser à Batunions, na bao ya IDPS, na bao bazar na IDPS, mais à lobby avant au longola et poti oezana liswa moninga, il faut banan ko longola na poti oezali epai na yo. Ye amoni ke couloir na ye ezali président Félix a sepela. Jour président Félix a roya na Congo central officiellement aye kotala biso. Tango akoma pa na biso aye kotala nani permanence et moi oloba non en tout cas ça c'est tango biso to koma wana fondation Bola alobi aya solo. Donc oyo penza ezolakisa elongi, mais ce n'est pas lui nécessairement qui doit faire ya pesikaka vision. Donc to sengaki nzambe a continuer ko pesa na makanisi na ba moyen na makasi parce que il faut avoir makasi pour na continuer ko sala eloko wana biso pe ba tutozo bénéficier nango to za monter à malamu po to zela to sala to accompagner mais biloko wana tozo to sala ngo na motema ya malamu. Wana Bocholanda président fédéral et à fédération IDPS à Cataract to vraiment to komina suka ya entretien autour de nango na président ya fondation Bola et moko maître Lievin Bola maître Malobani Neuropesa na bandeko nyoso bazali kolanda biso à travers le monde. Tout soutenir le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour Azana 5 ans et j'espère que c'est renouvelable parce que vision eza malamu Azana intérêt à Bongisamboka. Et puis ngana obenga ye omoni so tali bien don apesi na IDPS ya Inkisi na bengi yango espace na bengi yango quand l'homme du peuple d'abord. Alors yango pe président Tadi azo préparé asa na Kataraka wa pour to pesa ngo peka quand l'homme du peuple d'abord pour ya l'homme du peuple d'abord pour avoir ça la volonté na été azawana peut-être na éviter il risque de sortir même na mandat pauvre. Pour l'intérêt du peuple, le peuple a comme riche, que le quand même président de la République, c'est au Kébité, par rapport à social, alors, on a évité Moutabongo de combattre pour la Nini. Au contraire, tout ce qui a travaillé, tout rien que de Bibo et tout déranger, tout combattre, tout la pour tout l'intérêt à Osala Malamu, n'a pas de Malamu. Mais comme ça, on a combattre Malamu. Et puis, il y a un président humble, il est vraiment humble. Alors, c'est rare de trouver humble.
président humble bongo et puis eloko susu ekamisa ngai na bato ebele un président de la République atiki mboka na Nzambe aki na prière atiki mboka na maboka Nzambe. Les autres croient que c'est humiliant mais il y a que élévation où tu pas Nzambe aki reconnaître Nzambe en dehors c'est que Congo est bon. Donc fondation Tozawana pour soutenir chef de l'État à notre appui asa yembo côté asa pe na ba élément na ye o ba biso notre créer fondation pour accompagner ye na musika toza ba flatteur te pour to banda musala. Alors to sengi pe appui ya mutute aide ya mutute to travailler avec nos propres moyens pour na classement amour une petite pierre to sala parce que to zali ezobonga komba président pe bazo sepela que président Fachi tout le monde peut comme une bonne vie pour ba fédéraux ya Congo central les lo baza bien à partir de la fondation so comme fondation de venir en aide na bango. Alors to bité que ba bongi mais to bité que moi quand même souffle ya sika et ça signalé. Alors jour président Royande ko la finale mais to zera président yana noté to ba nanu le peu to bon c'est la présidence de la vaya so pour ça qu'ils zela moi président commander biso to bank sajor bongisa président Ngoya à sentir qu'il a une place to faciliter là au comme place to zali général Augustin Kabouya la cinquième population nyonso ya Congo central basé là et makasi azala avec une forte délégation omoni mokonzi ya ndimi ko ya kosangana na biso photo honoré donc na sepeli mingi na ndenge secrétaire général la humilité na ye wana ya kondima invitation ya ba fédéraux ya Matadi bakende komona ye a sepeli il a répondu positivement na remercier le CG Augustin Kabouya. Alors c'était là MC Pro TV où est présenté Kibino émission en partenariat avec la fondation Lévin Bolat. Merci mingi mais nous vous promotons déjà que prochainement Bolanda sous action sous fondation ko sala parce que fondation azo continuer comme ça na épée à aussi sangole loto. Fixez nos rendez-vous prochainement pour un numéro sous émission. Merci.